bazo ba bideke ba soda ba lekaka batia bango mwa muke ata ba yena loyenge batie ba animation na bango suka ba céder na bango mboka eza ko kufa mboka eza ko dai na façon moko donc même ba soda ba comment ba corrompi na bato ba bateka bombe. L'homme prudent voit le mal de loin. Lipa mobo ezaki 6 lipa ezaki 100 francs lipa ezaki lipa 100 francs zalaki lipa 200 zalaki lipa ngo komi 750 lipa ya mama poto wano a carré et komi 750 au moins te to ke wap lipa 300 soko talengo au moins ba mbala sima soto sale misobwe fora zala na ba preuve. L'homme prudent voit le mal de loin. Mon père biloko etika na opoza no yo moko mais bagisa ata moi 2 bana 3 bana na kama na pale omona sko moto a Congo même yo moko mo yona bi o santé no toza ba santé na biso te ndeko na ngai po eza ba santé o lia bien te na Congo to dame kitoko te na ndenga ba vanti te to dame bien te. L'homme prudent voit le mal de loin. Ngande na bo mutolo na ngaba ponda ngwa na Congo. Je ne suis pas Brazzavillois, naza Camerounais te, naza Français te, naza nani Angolais te, naza Congolais mwana Congo. Et to na komi na kanda. Ozolanda. Donc naza bina mwana Congo donc ni sisa. Donc si ça ja ko loba foko loba. Po boye komi opesa ba kanda. Boye kitoko te. Tozo kemba. To vivre bien te. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Fidèle internaute, Mbote na bino so partout bozomi partout dans le monde, balandi aso matuko le sénateur à vie de la presse, toujours na tout lobe la vinde ezalaka toujours. Bo s'abonner massivement, toza lisusu na papa si ça regen to solo lande to solo la toujours ma solo ya mboka et puis ya ba jeune, comment est-ce que jeunesse zo tambo. Et na mboka ndezo marché. Est-ce que zo kende bien ou malam? Toujours na masolo ndezalaka toujours. Merci na grande équipe à tout le de la vie bino nyonso au soutenir Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse, pourquoi pas na Mama Tabita Lisungi, ONG Tabita Lisungi ya Merka Kununga, ONG Tabita Lisungi ya Merka Kununga, Mbote na yo partout bisiko zali, et pourquoi pas na Kukunyu Mwaka elle chante de Kimbanse que toujours ndezalaka kaka de Max Maes l'homme invisible bino nyonso ba Mbote na bino. Alors again papa si saboni ouais na ngolo nzambe kimia vraiment malgré ba conjoncture ya mboka mais pour mboko to comment vivre en soka sans nzambe mobulu boloba elo mo na grâce par la grâce de Dieu. Oui par la grâce de Dieu ngolo bake sans nzambe mobulu soki nzambe te na Congo pasi mais nzambe c'est sala na nyonso atikela biso kaka biso moto za loi libre arbitre na ba pays nyonso nzambe nda yokela biso mawa yango moni ba makamusu na mboka na biso eko créer pe guerre mais il est qui n'a passé simple et créer guerre neni biso toza bato mawa to mona rata mutasali o mabe a to limbisa kaka so guerre ezala neni yo ba nyorola yo me yo zo boma moto si na sens no mo ba bilo mso eleka na mboka na biso Zoé Matoko eza ba biloko moko oyo ko créer pe mama na guerre taka biso président kufa na capitale na ba payer belé bongo te président kufa na capitale mais tellement nzamba lingaka ngo mboka na biso yango mo toloba ke mingi par la grâce de Dieu sans nzambe mobulu voilà donc to vivre kana donc mboka ba defara lipa rapidement to kota teka na masolomba moya mboka ndenge mboka etambola oza sous des infos na ya mbona to lobela vite sur la masolo mboka par rapport à ndeto solo la ka la fois passé na lelo na ebité changement eza ou comment bon surtout pour na ba jeune de to lobaka nde to solaka to lobela ming phénomène bombe ndenge ba jeune ebele ba comment komela bombe bon eyeli sous makasi donc ba jeune pena ba comment obeba et comme na ba responsable tel envoûtement parents penza za na ba enfants longo ne na Palestine na ma demandongo mais j'ai des 6 bombelongo donc mademo longo donc la si moisi donc para za na moisi na bana na palais mais a on met la bombe. Vous comprenez, il y a les sous plus pire dans la façon encore terrible. Tout le monde a la fois passée, la fois dernière,
gouvernement meka mpe kotal kokota makambo ya bombe bandokanga bato bamela yango bato bateka yango toyebi ke esilaki et comment est-ce que ozotalisa so bandeko ke phénomène yango yesu makasi ekoma shida o ekoma nango shida basoda bango mo batindi bango basoda mosusu bano babomberman bango mo bameli bombe ekoma nde shida ya diambe ezalaka ti donc soda yo kango aluki akopere ne kaka na mutu donc bakoma na bakobeta bashida na bato bateka bombe bazoya bayebi deke basoda balekaka batia bango mwa moke ata baye na loyenge batie baanimation na bango suka baosede na bango mboka eza ya kokufa mboka eza ya kodaye na façon moko donc même basoda bakoma na bango bakorrompi na bato batekaka bombe tala degré boske eloko bongo esila ndeni yaya esila ndeni yango moni tozozika pena lokola leta za te talaka mboka badefaka lipa lelo yo ndeko na ngai na koso te nzambe mara mususu tomoni bilo mati qu'est-ce qui se passe lipa mobo ezaki lipa ezaki 100 francs lipa 100 francs zalaki lipa 200 zalaki lipa ngo komi 750 lipa ya mama poto wano akari ekomi 750 au moins te to ke wapi lipa 300 soko talengo omoni bambala sima so to sala misobwe fona zala na ba preuve po batumsu na mikili ba mona lokola ke Cosardo batumisus ba mo ba bazana ba pays d'Afrique ba mona lokola Cosardo non lo ba lipa fora bimzamata lipa 300 donc lipa 300 Dimitri Ballon d'Or na façon moko terrible terrible ce que phénomène biloko matande bilo mati bo eza non bilo ni mati o yo constater biloko mati donc biloko to mati pilipili et mati pilipili to ko somba 50 et mati on a OK na pilipili à 100 frères donc ça pilipili 200 300 et me 3 moments ozui ciment oyo salama na mboka na biso ciment elolo kwa babengi ciment et mati ciment ezalaki ba 17500 wana kuta ezalaki bongo ezalaki da ku ya ko mata normalement fallait les combien normalement ciment faut ezala ba 11000 ba 10000 ba 9000 ba prix akala mais lelo ciment penza na minute au ciment comme ba 25 et puis ba na ba ba prix na ndenge na bon tala jaramboka OK tala jaramboka place muso mona ciment 25000 OK place muso 22000 OK place muso 23000. Vous comprenez? Voilà. Donc, biloko ezo mata mais dollar bande piklaka na 20. Mais biloko e mata. Papa na biso be Félix, yega moi ba voyage, pas tout le monde a papa zo ke ba voyage azoya. Papa zo ke ba voyage azoya tozo e baté. Papa, tanenge tozo kufa, tanenge tozo daye. Eza soni na yo, soni na biso nyonso parce que yondo za numéro 1 na biso na Congo. Et lo lokola ciment. Lipa. Surtout l'on a betra c'était lipa. Essence. Carburant. Les loyo tala to beta moi tour na ipena. Mais tala bakar ndenge etondi na station. Orozwa idete. Bakar ba moto. Siko bongo yango même va chauffeur mo ba bato ba kimpi mutu mutatie transport na ndenge na donc biso na RDC na tongo pour que musa transport net biso transport place musu net so za na ipen pour que ça transport 1500 on aller wana ozokende soki to komika ba 12 heures et kiti 500 parce que phénomène on a na tongo za la chez les années o kama ekiti 500 zando hôtel de vie 500 Soto comme à 17 heures, ils ont mis 500. T'as la phénomène. Ok. Vous comprenez? Donc, nous avons mon ticket na ndenge na ye. Et puis, au moins, ça m'a sommation au kanga. Au moins, ya, pa! Chauffeur, on laisse à moi mon kebwe. Tikardo. Yamayuya. Donc mboka eza ya kodaye na façon moko papa na biso Félix Tilombo yoza président na biso ya mboka tolingaka yo tolingako makasi papa yo moko loba ke mboko yo na meeting mo loba ke mboko se kufa nango kala oui papa mboko ese daya nango kala mais pesa biso ka droitier mo bo stratégie moko boke ata to vie poto ando daye ngazaka na santé ote oza munene oh santé na ngate
même papa nanga ope santé no te yo betaka tour atra mikili to bosana te na biso beta ta tour na mboka mwa libanda ovandi ozuka mpepa libanda o ba santé na biso te quelque part ba santé o misusu ya mso mwa banda tongo damete o comprendre o tabwe na tongo la muki ya msu na 1000 francs ozana bana siko po mutalia penza bien mutu pena dame pena très bien wa po mutalia bien faut zana ba $20 Polia na yo na journée pour la journée ba $20 $10 biloko 2 jours $20 biloko jour mo $10 donc polia penza bien 40 000 francs oui po bolia penza bo senti mena ke totondi bilo petika limwanda bilo petika limwanda mna bilo tika la kana nzungu ndeza la kala bolambi damaze etikali rare kilobi pe bolé na tongo etikali penda mlobi suna poko baleza rare loba yo ndenge ozala no célibataire boya monso olambi na yo ya mon pe biloko etika na opoza no yo moko mais bagisa ata mwa 2 bana 3 bana na kama na pale omona siko moto a Congo même yo moko yo na bio santé no to za ba santé na biso te ndeko na ngai o za ba santé o lia bien te na Congo to dame kitoko te na ndenga ba vanti te to dame bien te to za ko kutuka siko po mutalia 20 000 pardon 40 000 na mko comme $20 na musala nini siko fo sala pena o peso polia bongo misale ezali peut-être na ngambu na yo ya ona tuna ba question nzambe yebeleza ya koloba ndeko na ngame tokoma obanga mboka oyo oloba mwe logo mo boya msi oloba na voix normale e komi ya kolukisa mwana wana boy OK tozoloba o tozomona awa polia bien faut sala na parlement faut za politicien to jeune mo boy tap lelo ba jeune ebele ba komo simba ba kisi msu jeune mo boy asala ne mo cop mo tikela mabakisa sula moi qui nsudisi na sukangonda moi les titres au mona ba jeune ebele surtout ba jeune ebele ba komba men point ba komba men ba comme na ba frapper pour zo ka mbongo mo ya rapide pour habiter soit frapper soki lelo e rater lobe ozanga ni moi santé et pour phénomène PD to mona ngo na ba jeune ebele le roi biso kase uti pour na crise ya mboka yo asi bilo msezo utandeni crise ya otandeti boye ya lokwa ngabe otabe mpia cardo age kende akute na mutu mo boye à proposer abetane na si ya sénateur batele mo monta mo sous 30 000 balles na simba ngote banda botama donc atali bon fonga mina et vous comprenez yeza nango donc eza ba réalité mo eza ya ba fuite mo we mboka eza bien te donc to condamna batu msute o mona mutu mso osala mabe o mona mutu mso shege mais ko condamner te o mona mwasi mso ndumba oyebi tina ni ntakoma ndumba o mona mutu msusu donc kembo tala mboka na biso ya passe donc wana nyonso ya ba cause que lara malonge ate ba soda ba futa ma bien te ba professeur ba futa ma bien te ba donc makam nyonso ya bien te voilà otali ba père wana bana ba lenda na ki député donc ya koli mazaka député o ezaka go CDP koto wana ba petit pe ba ya pe ba zoata gestion ba fana pe na parlement rien so otali parlement ba nkoko dinkoko kaka baza kuna donc ba nkubardo bazaka wana bazo lenda mais biso ba jeune tikela na monastère ezana ba jeune mususu ndeko na ngai atangi trop mais copiate asali effort atangi copiate. Alors, merci Nabino Sobozo Landa biso tozana ndeko nanga Erigen, autrement dit Papa 600. Toujours sur la masolo mboka ndenge zalara toujours. Jeune faut téléma tant ozomona ça ne va pas téléma. Kolinga te yeno mane kitela yo telikolo kita po etika sur sala matin na ba temps o sala matin alors faut téléma. Siko viva ndenge nini? Oza bana boni. Nana bana belé. Nana bane belé sono na tanga ba kombo awa et ça grave parce que sono bi bane belé sono sangisi bana nga bana bandeko nga ba pe bana donc na famille cause à charge nga c'est trop dire nga na position baisse que bana ndeko na pe bozala bien siko yo moko sala non ni pour que vivre cascadeur na Congo ka foza cascadeur na artiste comédien na bunda sou moi muke ko filmer na cameraman à part ça
moi ba copie ka omoni Congo ezala ba copie musuto sala ka utangela ngote osanga pona souffrance ka ndetinga na masome na tala ka kotala na yekola na ngote te ma galera Congo na yeba ngombala moko poko pesate osani otala bo cripsage joani senga muto tali cripsage ya bo pampa o sinya mo ba babira bongo et ça solo zwata moi tumbili quoi yebi vous comprenez donc on vit vraiment na cascade ya moni ba ya mususu bazo kokate koka ko supporter te ba ya mususu mona pan bombe koti a cédé na ye mususu pe amoni ke simbita la te ki fait là bakomi ko bete mbenzola na ndenga système po zwaka moi gestion siko na nyoso wana loba elomone bandi surtout zena ba mboka misusu mbele ba désordre sala masiko pourquoi Congolais ozomona souffrance za makasi mais pourquoi ba jeune ba télémaraté pour ba revendiquer droit na bango yango nde siko eloko na osenga ba jeune tolongola ko banga total ka te soko lobby msu ba okanga to na démocratie donc ba jeune to telema eloko nga na osenga yango wana ngape na jeune non loba pona ba jeune nyonso botikela nga charge te yo pe jeune ozolanda mission na kin telema si s'agit à koloba loba bako sabinote bientôt là tu comme on avait élection hein allez liba yasko ko mbriye sous situation ba jeune au mona jeune atamboleli suka munda 5000 francs jeune a kozwa voix na ya voter yo aller voter ba kozwa we kimardo obosani ko yaka na sanga mamba ba votaka yo obosani to yaka na kaluka ba votaka yo okimi certain donc babilo ko wana ba jeune to telema to za bato vision si s'agit ya koloba faut koloba eloko moni ke simba te eza mboka na biso Congo ya biso to ba étranger te ngana mwana Congo na botama na Congo na botama no hôpital à Bumbu ngande na bo mutolo na ngaba konda mwana Congo voilà. Je ne suis pas Brazzavillois naza Camerounais te naza français te naza nani angolais te naza congolais mwana Congo et to na comme na kanda ozolanda donc naza na mwana Congo donc ni sisa donc si ça ja ko loba faut ko loba po boye comme on peut ça ba kanda boye kitoko te tozo kemba to vivre bien te hein siko ba vivre bien te mais écoute ba jeune ba bar ba nganda donc surtout mais siko yo plein ba bar ba jeune ba ina ba yaya omoni mboka na biso soki makambo eza bien ba distraction ni aussi là ba distraction na tout ekosila auto mona jeune azuma 1000 francs na ke na bar pas côté li bango mbongo eko vider parce que ba jeune ba comment ba méconnaissable mboka etambula bien te donc omoni mboka te etambula bien te et troubler ba ya misu mutu sala lisu te akomia nazuma moi 10 na ngaya moi ni na ngaya nakena na bar na tungola na ngata moi boire aller voilà vous comprenez parce que omoni loko sala te ok vous comprenez tala kaka ba kangaka nani oyo batsaka moi limite na ba bar pour na makambo ya corona confinement oui mais ça là bien ba jeune bazwa conscience au senti na jeune pena azu pena conscience vous comprenez donc biso lo ke tikala biso ka expert pour mona ke mutu ana mbongo ezaka bar donc so ozika mbongo na yo moi muke osalisa bar siko bar wana osalisa okota nini na jeunesse et puis so la plupart bar wana mingi so ke kaka surtout baro ezanga na selemba wana kitokimos so ke o mona ka ba jeune ba mineur bana mike na bana mike atretant hôtel na sima kuzu yango moni biso na RDC tozo bota trop pour distraction ezate kopiate ko bota to ya soko bwaki mo loko obwaki mo bière omeli mo bombe OK bo mo distraction moni mo mukale tubiri o mona boye jeso ba petro ba ticket aller rondo boti allez et puis si monotone atretant ba pasteur pe boti l'église ce phénomène d'église kote suka wana phénomène d'église susu awa likolo la biso awa église eza
kuna église natambola na Bumbu natambola na Veni Landu ti na makala ti suka pena po okatsa mai ok makala 150 églises otangango 150 siko 150 wana ba fara vous comprenez oma a église kuna église a église donc dimanche venons au sentiment na que terrain miné alors voilà mais est-ce que so tali na ba église ngo ba pasteur ba tikela nzambe limbisanga po bango mo ba passa ba mi fingisa tala dernièrement pasteur mo bo so ken église na église ngo pe ya ba luba ezaka ba côté na biso ka ba session na tanga na ngati église en soko yé dimanche tala bato ba moto mais dernièrement na moni pasteur ba mbiti eboy a violé moi petit moi na moi mukebo oh bakangi bakangi pasteur siko bote ya biso ni voilà bote ya biso nini église lelo comme une église à flatterie église ba comme na bongo luka mbongo cop et comme na ngo cop église comme na ngo donc business na bango basambela su nzambe te do ba pasta ba comme luka na bango cop ya kolela kaka bango na ba pasta na ba o ba comme na ba laro to yebi bango na kamba osa buzoba. Est-ce que papa, l'église de rêver, beaucoup finangoté. Tout va trier, bah vous l'église les angatina, on a tout long. Excuse. D'ailleurs, tout bon à culture. Na l'église na bangwa ba mvanzi. Hein? Tout bon à culture, beaucoup qu'on a besoin de tiengo wapi. Beaucoup goni. Au moni siko. Ba bossa na bango kimbango azali. Babosa na bango nyonso wana loposo mwindo bokoko to tsango wapi bo disre bana nzambe hein bo disre bana nzambe. Voilà, alors ndeko na ngai to comme na biso na suka na habité pour na ko clôturer tous autant minutes parce que pour tout kenda rapper bémission na biso ndenge to salara toujours si to kutani to betaka. Alors nini okobakisa na oyo to lobité ope ko yebisa bandeko ba otala biso oto ko loba kaka ona ko bakisa mingi na ko telema kaka ba jeune to longola ko banga. En tout cas ba jeune to longola eloko ba bengi ko banga o eza mboka na biso si s'agit ya ko loba o lobi. Voilà. Si s'agit ya ko loba o lobi. Eza mboka na biso toza étranger te tande mboka na biso etambola to tambola bien te to vivre bien te ba richesse ngonde bolobaka ya biso moko metala makambo nyonso na mboka na biso eza bien te ke ba fruit d'ici courant et outia mais biso mon courant ticket la délestage hein donc ba jeune en tout cas to téléma ou eza mboka na biso to lala kate si s'agit ya koloba to loba so to taka makambo na misu boto tala ka boye ba jeune tozo kemba bo mona tala lelo ba jeune bo si sabanchiki notion na mutu ezate parce que professeur otangisa yo or réseau na pochi et loko ya te salaire malonga ezate yango moni bana mso a présenter si sinchiki mais ata alphabétisation est bien mutu. Même à qu'on s'exprimer en français, donc mon français zanga ba accent, mais un diplômé. Nous sommes à cause ya mboka nengeza bienté. Pour professeur autant que ça me tuebi goza à l'aise, soda. Au même ba tracasserie ba soda ba sala yo kan so mboka na biso nengeza ki bien. Soda futa ma bien. O linga kanga mutu ka pone lo mwa mukebo. Ate lo mwa zanga tina eh yo akangelo kwa nga ba uta okanga ngai. Ba kanga lo kwa criminel. Mais ça l'ango logo mo beaucoup de ça sans té papa ba minduki oh di vous comprenez donc en tout cas ba jeune totalement papa na biso Félix Chilombo papa fongola misu tala pona biso ba jeune côté to uti to mais côté to kende to ebité tala pona biso ba jeune
donc na robosa na te na moni wana Levien Toko motema ya Mama Lina Tabita Musa Nairobi kuna na Kenya Professeur JC Mufuta yazaka soa Kabita Beli John Mbombate leader na Kampala John Mbombate leader motema ya Mama Chantal Mbombate pourquoi pas ndeko na ngai Sylvie Mosekana Hussein sœur na ngai propre moi ça pembe Papa Jacques na Canada Papa Jacques nazo zelaka ka ningo lobe na ngaki zaka na patience ngai moko nazoya tona mamwebela osala RK Rinedi RK pourquoi pas Lisette Bakambula Lisette Bakambula fille à catalogue yayo ba salam na ya mwana Mama Rezia Rebo moi si à Choco Mirbolante Mama Reza Rebo ba salam na yo nabiki boza ebele venanga colotaire na France colotaire venanga colotaire na France venanga ngudi grand frère propre na France venanga Apetino bango pourquoi pas Richard venanga Richard Nangola Richard Kanza donc même moral on est ensemble en tout cas to simbana ba jeune to telema to loba to lobela Zaza forêt vert so na bois kyoto na bois kyoto Zaza forêt vert motema ya Mama Plamedi balobi bientôt l'album ezobima to yambango même moral on est ensemble. Voilà, merci Nabil Soubozaki branché pour Rolanda Zoema Toko le sénateur à vie de la presse. Merci pour la confiance, pour la fidélité au Bozaki na Obo Pesagi pour na Kutalanga toujours. Tout le bel la vie. Merci. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Feu!